you, Queen. Hon hade sagt till min pappa, jag klarade inte av det. Parce que mon dossier a kufa na 1990. Någon som har dött 1992. Ils n'avaient même pas à l'époque à TikTok ni Facebook. Tiden fanns inte ens Facebook eller TikTok. Moi, sur les canaux réseaux sociaux, bembena bino beaucoup fa famille mobimba. Hon går ju till sociala medier och så att ni alla ska ju dö. Boke kolanda eskelet tatana bino na cimetière. Snälla svara på bara frågan nu. Varför tog du med en sax? Det blir enorma utläggningar varje. Varför tog du med dig saxen när du skulle konfrontera henne? Vad är det korta svaret på det? Ma question ezali boye. Pourquoi on me maki ciseaux aussi longtemps que bino bolinga ka ko confronter? Répondre mon poussé. För att klippa hennes hår. Ja. Och när tar du fram saxen, bara så att jag förstår? Lingi ko comprendre tango ninyo zo bimisa ciseaux ana. Tanga finga famille d'inceste. När hon kallade mig och ni kommer från incestfamilj. Okej. Och vad hade du och Monique kommit överens om att ni skulle göra när ni träffade Bella? Yona Monique boyokana kindenge. Yona Monique eloko nini boyokana kitango bino bokutana Bella. Tango lo tokana Bella ngana sola na Bella parce que c'était toko bunda na nte photo yokai. Parce que ça tendance à finga fingi atiki to yokai. So asololi mabe nde ngana katasuki. Det vi kom överens var att när vi kommer fram, jag ska ju prata med henne först. Vi får höra varför hon får lämpa vår familj. Om hon inte lyssnar, det är då jag ska klippa hennes hår. Okej. Och hade ni diskuterat något mer ni skulle göra med saxen? Est-ce que vous discutez qu'il est sur le coup, sur boka ko sala na ciseaux? Non, il a så sana ciseaux exactement. Nej. Det hade vi inte diskuterat. Den här inspelningen som vi hörde där det diskuterades att man skulle göra ett sår med en sax. Är det något du vill kommentera? Men tango eloko oyo ezali na kati ya video wana balobi ete bolingaki kozokisa ye. Est-ce que eza eloko olingi kokomante? Mutu anani alobi tolingi tozokisa mutu alobi alingi kozokisa zata. Monique azoloba na video. Comment au finga la famille nanga au finga papa au finga maman nanga c'est mieux ba policier ba ya olo bana lingala nga kuna olo bazalo kola ndoki le fait que finga la famille. Nej, jag tror inte att någon har sagt det, och för att Monique säger att jag hade sagt till henne att du är en häxa eftersom du får lämpa familjen dagligen. Jag tror inte att någon har sagt det. Det är ju två inspelningar där det nämns att man ska ta en sax och lägga lite peppar och göra ett sår. Izali na vanini bale galaki enregistré que beaucoup zo ciseaux botie moi pilipili boite beaucoup bakozo kisaye. Non, et c'est pas dans les un sens wana vraiment. Det är inte på det sättet. Monique a tindeli Bella message. När Monique skickade meddelande till Bella, atindeli nga message na yoka ndenge atindela ki Bella message. Och skickade meddelande till mig för att jag skulle höra vad hon hade sagt till Bella. Nga kuna sisi na ngako yoka message ngote na banjo seka. Jag slutade inte höra på meddelande, då började jag skratta. Na ibi kutunde su se bandite na lobeka ka il faut na kokata ye suki. Och jag sa att jag kommer klippa hennes hår. Susi nangeza lokola ya finga ki papa nanga o akufa kala ke azana poali ya mibali te azana suki na mutute nga et traumatisant ngai pendant toute une semaine. Eftersom hon hade förolämpat min pappa att min pappa hade inte hår i kroppen, den hade liksom traumatiserat mig under en hel vecka. Comment beaucoup finga mutakufa na ye ou que kofinga eke aze squelette aza poussière aze l'eau côté. Hur kan vi gå och säga sådana saker till någon som har dött för länge sedan? Sen undrar jag lite mer om hur det gick till då när du klipper hennes hår och märker att hon får ett sår. Hur märker du det? Uyo obandi kokata yesuki omoni ete azuki uyo o remarka ngondenge nini. Na tant azo ni sabutu boye na kati suki na mona no makila mba monte na yo mona makila na sima. Na hon rörde på sig och då såg ju in blod, då såg blodet efter. Då jag släppte saxen. Hur många skador fick Bella av att du försökte klippa henne i håret?
Bella azwa ki ba blessure combien de temps yo zo meka kokata isuki. Mibale na moni on dirait ça mibale parce que koto na mona ki mais ya vraiment na mona était na mona na si. Jag tror två bakom såg jag med kinden såg inte jag. Okej. Och kände du inte att du träffade i huvudet då? Tango yo uzale ko kata wana esko santa ki teke utushe ki na mutu. Non, moto beleza ki touché te parce que na kat asa susu kezaki milai. Nej, eftersom hon hade långt hår. Ciseaux eza awa. Donc ciseaux écoute est touché même pas racine ya mutu comment on cause que ça mutu. Nej, den kom inte ens i hårbotten. Nej, hon hade långt hår. Suki na kati kovote, suki netikali, suki nende eza ciseaux touché racine tatamuke. Nej, saxen hade inte något hårbotten. Hon hade ju ett sår som var 2,5 centimeter djupt på kinden. Är det något som du kan ha orsakat när du klippte hennes hår? Azalaki na blessure moko awa na litama na ye ezalaki 2,5 cm. Est-ce que vous kozala blessure wana tango yo zokata suki peut-être azoki? Non, blessure wana nazo comprendre pe place outité parce que nga na okate suki ya za kochabu. Donc ciseaux wana ekoki ko kata endenge kati bongote. Pour nga azaki peut-être ne l'homme parce que le fait qu'il y a avancé qui vers Monique pour ya succès pe Monique na liboko na ibita succès Monique na hon hade också skadat Monique i handen. Jag vet inte, kanske hon hade någonting annat med sig. Gör barnen redo för skolstart. Hitta kläder, väskor, tillbehör och mycket mer hos Boost.com. Takeaway-rätter fulla av smak och grönsaker. Allt på bara 6 minuter. Findus, smak för livet. Jag tror inte att det är saxen som har ju skadat den här skadan. Okej, så du tror att så du tror att det är Bella som har orsakat den skadan på sig själv, om jag förstår det? C'est possible. Det kan vara möjligt. Och vad säger du om de här inspelningarna där Monique säger att hon ska slå och göra blod och ärr på Bella? Jongo ba voice nyonso oyo Monica zakoloba ete ya kumsema kila akobeta yeyo uzoloba nini sur yango. Monique atindeli ye voice te yango na omona quelque part police a causé biso makamo. Parce que Monique a fait la vidéo depuis Touti Arlanda. Tozoya a filmé Suède. Ndela Mubimba. Ils avaient une vidéo personnelle na ye. Sen Monique, det var hennes personliga video. Monique filmade Sverige från Arlanda. Då misstänker jag att det måste ha gått något snett i polisen register. Parce det har hänt något. Alors ça ba vidéo zo ba bela o kanfe na ya to moni na komi na near shopping na komi place boy donc atindeli bela yango te ezali bela za même pas nango parce que na ese Monique ko tinda e ko chillo côté na TikTok. Jag sa till Bella att inte skicka det hon filmade, skicka inte den till Bella och lägg inte upp den till TikTok. Men hon sa när hon filmade och sa att du trodde inte att jag skulle komma här, finns ju i Nyköping. Hon liksom berättade överallt när de gick förbi. Har du eller Monique uttalat några hot när ni kom och mötte Bella? Men du sa det en gång till. Har du eller Monique hotat Bella när ni väl var i Finspång och träffade Bella? Yo na Monique tango komi na Finspång, est-ce que bino bo menasaki? Muta menacé Bella azati. Ingen har hotat Bella. Crimecrime.sg. Bella zaka na message moko oyo police azui il y a le 5 oyo Monique atindeli Bella atindeli nangai. Det finns ett meddelande från den 5:e som Monique hade skickat till mig och skickade till Monique skickade till mig och skickade till Bella. Ngamna s'approcher vers ye. Polis har också samma meddelande. Det är jag som närmade mig Bella. Ngamna s'approcher vers ye pour na tuna ye pourquoi zo finga famille za réaction na ye era yo komona Monique ndena kamwe. Na kanse peut-être que trop solo la mais ye mutabandi bitu. Jag trodde att vi skulle liksom ha tagit ett lugnt samtal, men det är hon som började slåss.
Och den med saxen, att det var du som hade med dig saxen, att ni hade köpt en sax, är det något som du har berättat för polisen från början i utredningen? eloko oyo ke yo osombaki bokenda kosomba oyo ezali ciseau oyo est-ce que eza eloko eyebisaki déjà police na entretien na bino est-ce que oyebisaki ye police aye police akutinga na ciseau na tie ciseau na nga na poche. När polisen kom, polisen såg att jag hade saxen och jag la den i min ficka. Police na ese bango tant police aye le fait que ba ke kuta biso babanda ki moko nga déjà ataisé Monique asali lopi. Det var polisen vill ta tag i Monique och Monique gjorde ingenting. Nga balusinga bwina mabele babanzo simba nga partout ni surtout po témoin c'est bango ki na za ciseau bon ba loba nga langue moi je ne comprends pas le suédois na loba suédois ti. Och de pratade svenska och jag förstod inte svenska och vittnen sa att jag hade sax. Ba troubla kinga un peu mutu. De traumatiserade mig. Ba poser une question par rapport à ciseau même si bango ki donc le fait que ba accuser nga déjà attentat au meurtre. De anklagade mig att jag mordförsök. Avocat on t'accuse attentat au meurtre avec une complicité en déconno bonibo boma bela. Comment ça? Okej, de anklagade mig liksom att få mordattentat och jag tillsammans med min syster, jag kunde inte försvara mig, jag förstod inte språket. Ndena obina bango me biso doze ba victime ya zo tumbola biso yepe mutabanzi bitumba mais le fait que na loba kango amsusu mbangu na bangi na lobi ya zaki na ciseau. Och jag sa det är vi som var offer och jag såg det väldigt fort att det är hon som hade sax. Vad är frågan? Frågan är vad hon sa om saxen från början och nu kommer hon ju precis till då att hon från början sa hon att det var Bella som hade med sig saxen som jag förstår det. Quelle a été la question? Har hon sagt något annat till förhör så är det, ska det konfronteras någonting eller vad är det? Ja, det var ju det som hade framkommit i förhör då, att det skulle vara Bella från början som har sagt så. La question qui a été posée, ça a été qu'au début, c'était Bella qui avait les ciseaux. C'est ce que vous avez dit que Bella avait les ciseaux de lui. Mais ce n'était pas Bella, c'était vous. C'est ce qu'elle voulait un peu comprendre. New Casting Creme Gloss by L'Oreal Paris. For 3 times glossier hair color. C'est ce qu'elle voulait un peu comprendre. Ja. Men då är vi överens då om att det du har den samma från början. Tu veux bien comprendre, c'était fou qu'il y avait les ciseaux, c'était pas Bella. Les ciseaux basu wana ina ciseaux. Ja, den saxen som de tog, det var den saxen som jag hade. Okej. Då kan jag stanna där, tack. Voilà, il y a un peu moins de contradiction. Yango wana toloba souvent que quand des alampaya, kanda ezaka mpaya. Avant au sala, et loko yo linko sala neti. Oui, ah. J'avais porté le fleur d'orange. Oui, orange, le chocolat, on est dans la. Il n'y a pas une autre? Alors, t'as pas les jeans normales? Les jeans normales, c'est là-bas la maison. En plus, c'est maman. Ah, pardon. Je suis Ni filmade ju en del som vi fick se tidigare här. Varför gjorde du det? Vår filmaki. På nini vår filmaki. Na filmaki po na lobby Bella nande makambo s'est passé. Alors il y a peut-être quand ils ont au fin na réseaux sociaux. Ce qui kaka yé ko finga dans la vidéo na obimsa le fait que yé a humilié famille na biso pendant plusieurs mois et ça la fait plaisir. Ce qui a yé ko finga biso peut obimsa vidéo ba tupe ba seka ndenge ba seka biso. Jag filmade för att Bella har förolämpat familjen en längre tid. Och om hon inte slutar med det, för mig var det som ett bevis att på samma sätt hon förolämpar min familj,
Då kommer jag lägga upp video för att folk ska också titta på henne och förolämpa henne. Du berättade ju också när det blev tumult att du bad Monique om hjälp. Kan du berätta lite vad Monique gjorde? När det blev... Har du tagit frågan en gång? Ja, när det blev tumult så bad ju Monique om hjälp. Kan du berätta lite vad som hände därefter? Vad hände när Monique hjälpte dig? Quand il y avait du tumulte, vous avez demandé de l'aide à Monique. Quelle sorte d'aide que Monique vous a apporté? Non, parce que tozo bundana bela ça qui be Monique nazo aza ya lekinga makasi ce que Monique a fait kangai. Donc Monique simba qui est kakanga na kati. Jag sa till Monique, kom och hjälpte mig eftersom hon är stark. Jag vill att Monique skulle hålla i henne så att jag klipper hennes hår. Det är det jag gjorde. Slog Monique Bella? Est-ce que Monique arbetade med Bella? Bazo bundavon bali. De slogs de två. Hur slogs de? Babetana bazalaki kobundande genini. Nga naza ko concentré na kata Bella Suki, naza na droite, Bella aza na katikati, Monique aza na gauche. Monique var på vänstersidan, jag var på högersidan och Bella var i mitten. Jag var koncentrerad att klippa hennes hår. Oye pata uzumsa bazumsa boy bazubuna. Biaza ki moya ko funeti ko ngumbama, Monique aza yote manga pina te yote. Hon var knöböjd, jag var stående och Monique också var stående. Och du såg att Monique slog på Bella? Est-ce que Monique arbetade med Bella? Na moni bien te nyonso parti onga na moni nga zaki concentré na Suki. Parti onga na filmé nde parti au police azui. Det är den delen som jag filmade, det är den delen polis har. Jag var koncentrerad att klippa håret. Men jag försöker förstå om du såg du om Monique slog Bella vid det tillfället eller inte? Te Monique koloba ke Monique beti ko beta, je ne peux pas dire ça. Na Monique kangie bo na Suki ye pas lo bunda asana aswa Monique. Et là, on a encore Monique a dominé peut-être, parce que Monique a sagt au téléma. Jag kan inte säga att Monique slog henne, men kanske Monique tog över eftersom Monique var ju stående och Bella var liksom att knöböjd och hållde henne i håret medan hon slåss för att att Monique ska släppa henne. Och jag hade fokus på att klippa håret. Okej. Kommer du ihåg vad du har sagt i förhör tidigare när du har berättat om vad Monique gjorde? Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit à la première interrogatoire? Est-ce que vous vous rappelez de ça à propos de cette partie? Oui, parce que quand abiso lingala koloba ko beta, so na tindiki mutu na oloba na beti mutu. Lingala, om man knuffar någon, det kan säga att jag har slagit någon. So na kangi mutu catch na oloba na beti mutu. Monique kangi ngana lobi Monique beti. Och frågan var om du kom... hållde i henne, då såg jag att Monique slog henne. Okej. Ska det konfronteras någonting? Ja, men det kan jag väl, om det är okej för rätten. Det beror på vad det är för någonting. Ja, vi ska se om jag får rätt på hänvisning här. Det är sedan 296. 196. Det stämmer väl också. Om det är där under frågan då berätta hur Monique gjorde rätt. Ja. Det fann man precis. Så tänker jag på andra meningen då. Ja, okej. Ja, för då har du sagt jag tror att Monique har tagit tag i Bellas kläder och hon fortsatte att slå henne.
olobaki ete Monique akangi Bella na bilamba pe azali ko continue ko beta ye. Olobi bongo te. Version intérieure. Olobi bongo te. Olobi ke Monique akangi ye boye. Ko beta eza ozo beta makofi. Abete makofi te. Att slå henne det att kunna abete makofi te. Makofi papo. Crimecrime.se. Att slå henne med knutna handen. Det gjorde inte Monique. Okej. Och med öppen hand? Ibongo loboko kufunga afungola ki loboko zo beta ye. Loboko fungola loboko. Ja. Okej, tack. Merci. Ja, men tack i alla fall. Då så. Varsågod. Tack. Utifrån vad du har sett i bråket mellan Monique och Bella, skulle Monique ha kunnat orsaka den här skadan på Bellas kind? Na oyo yo olobi apropos ya toloba bitumba oyo entre Monique na Bella. Est-ce que Monique akokaki ko provoquer ou ezali blessure oyo epa ya Bella? Na moni place Monique azokisi ete me na ndenge Bella ndenge na moni pota wana Nathalie peut-être Monique a kosala yango par erreur pour na bagi oyo alata na liboko nde pet na moni ekotoza yango parce que eza mbeli te eza ciseau te ou soki eza Bella ye moko. Jag tror inte att Monique har skadat henne med flit. Det kan ha hänt med den ringen som Monique hade på sig. Den här saxen som du höll i när du klippte håret, blev det något blod på den? Mbeli oyo toloba ciseau oyo simbaki est-ce que ezalaki na makila? Ata moko te. Nej. Och hur kom det sig att du slutade att klippa i Bellas hår? Ndenge nini esalamaki ke otikaki kokata suki ya Bella? Natikaki na Monique na moni ba moko makila nde ba mona tiki. Jag slutade när jag såg blod. Och fortsatte det vara något tumult efter det eller var det lugnt sen? Toloba tumult e continuaki kozala e continuaki ou bien après wana esilaki? Après wana toloba na moni makila na moni kamisa makila na tiki na bandio filmer Monique akangaki nano abetaki ete po bato bayaki. När det började blöda då slutade jag och började filma och Monique höll fortfarande i henne men hon slog inte henne. För mig det tog slut där. Så hur såg situationen ut när polis kom till plats då? Situationen är rätt ndenge ni tango polisa koma kina sur place. Police a eu apputi deux garçons témoins ngai na Monique aye atuni baebisi. När polisen kom, det var ju 2 män där, det var vittne, det var jag och Monique och de frågade och folk som var där omkring berättade. Biso so tout telema wana Bella Monique nangai to telema wana Bella Monique och jag och alla andra. Nde police vandisi police bazaki mibale moko vandisi Bella na se. Och det var ju 2 polis och en tog i hand om Bella. Moko na pimso avansingana Monique na se. Och den andra pratade med mig och Monique. Ala sengi biso police sengi papier to pesa ipo pamusa Bella makila. Och sen polis frågade oss efter någon våtservetter för att ska torka ska torka Bella och vi hade ingen papper. Kom det så att ni stannade på platsen då? The social economy is a special kind of economy, putting people before profit.
The social economy covers organisations that reinvest most profits back into the community for the good of society and the planet, and are managed to... Kom det så att ni stannade på platsen då? Mais eloko nini esalamaki ke bino botikala sur place. Totikala parce que Monique amonaki que c'est mieux police akata likambo oyo po to lembi yango. Tosali na façon tout to bengi Kinshasa famille abela ba peksa bela. To bengi camarade bela apeksa bela. Nani oyo to bengi te po ba peksa bela. Vi tänkte så här så att det är lika bra att polisen ska komma och avgöra det här eftersom vi har ringt till Kinshasa i Kongo. Vi har ringt till Belas familjen och ringt till Belas vänner för att få slut på det här. Men det funkar inte. Tozela polisa ya po toibeke police sokaye a constaté le Cambo mais malheureusement bakangi biso komi attentat au maire. Och när det kom, när polisen kom, vi trodde att polisen skulle liksom att avgöra det på ett annat sätt. Men då den vände mot oss. Ja, tack. Inga fler frågor. När du förhördes under förundersökningen, vilket språk talade tolken? Quand vous avez eu votre premier interrogatoire, c'était quelle langue parlait l'interprète? Français et l'anglais, mais c'était pas bien. On n'a pas franska och engelska, men det var inte bra. Franska och engelska. Och ditt hemspråk är lingala? Langue loba kananda kula tu sens vraiment que tu es à l'aise, quelle langue? Lingala. Och så tänkte jag bara, när du klippte av Bella håret så föreställer jag mig att hon inte kan ha varit helt stilla. Krängde hon med ditt huvud och kropp? Oui, je peux voir que tant aux okata et suki tout le bazar qui kinyate à zoko bouger tout le temps. Och som jag uppfattade det inledningsvis i vart fall så är det din uppfattning eller så att du då kan ha sluntit med saxen och orsakat sårskadan i hans ansikte. Är det korrekt uppfattat? Est-ce que ça peut se faire qu'en coupant les cheveux ciseaux ayés d'un côté à l'ito et zokissier. Est-ce que ça peut se faire? Non. Pour Nathalie na investigateur balaksinga i photo na moni ciseaux koto yo eza imonani ciseaux muke koto oyo elaksi ciseaux muke mais oyo elaksinga ciseaux te. Och de visade här saxen här bakom håret här i nacken och sen lite sax på andra sidan. Men den här skadan, jag tror inte att det är sax. Okej. Ja, tack. Merci. Och så förhöret slut. Där rullade det ju på åklagarens begäran då vittnesförhör med Jenny Appelqvist och det är åklagaren som behöver person. Ja tack, och jag tänkte be dig berätta med egna ord till att börja med så kanske jag följer frågor sen. Okej. Jag var ute på morgonpromenaden med hunden och när jag hade precis slängt hundens bajspåse när jag såg om de attackerade då gå över vägen. Och sen vände jag mig om och skulle gå hem. Och då såg jag de andra två komma springandes. Sen tänkte jag inte mer på det förrän jag hörde att de började skrika. Och då hon skrek, de gav sig på henne och sen skrek hon att de skulle ringa polisen. Och det tog några sekunder innan jag förstod att det var på allvar så. Men jag ringde ganska snabbt och sa var vi var någonstans. Sen så kom de emot mig och då kunde jag inte... Då slutade jag prata i telefon. Sen
sen när jag såg saxen så blev jag ganska rädd. För jag trodde de skulle täcka den i halsen på henne. Men sen kom polisen ganska snabbt. Och då satte de sig bara ner. Så det... Sammanfattat. Och var befann du dig, hur långt ifrån ungefär var du när du såg Bella första gången? Då var vi nog på samma sida av vägen, tror jag. Okej. Alien and Alien Extra Intense. Sen... Och hur lång tid tog det innan du hörde de här andra komma springandes? Jag vet inte. Inte lång tid. Men jag tror hon hade hunnit Crimecrime.se då, när jag såg dem. Okej. Och skulle du kunna berätta lite mer om vad det är du ser då när du ser att de springer? Nej, men de kommer ner springandes för det är en backe. Där och sen... de ser... den ena ser ganska glad ut. Kommer jag ihåg. Men jag tänkte inte mer på det förrän jag hörde att det började skrika. Att de började skrika. Då vände jag mig om och då såg jag att de hade gett sig på henne. Okay. Hörde du vad de skrek? Nej. Och du sa att de gav sig på henne. Kan du beskriva hur de gjorde då? De hade fått ner henne på marken. Och sen kommer jag ihåg att de slet av henne i jackan och ryggsäcken. Så de sprang hon över vägen emot mig och hunden. Men de kom ju ifatt henne. Och jag fick ner henne på marken igen och drog i håret och klippte av henne i håret. Och... Voilà. Témoin d'azo témoigner bozila. To bandila pona na interpréter bino. D'accord. Awa témoin d'aza ko témoigner. Ana besoin te ke boyo kaye kuna oba. Rullade det är ju på åklagarens begäran då vittnesförhör med Jenny Appelqvist. Awa juge Sengi ya Appelqvist. Aya ko témoigner. Awa témoin. Och det är åklagaren som behöver. Varsågod. Yoka basongi merci dikina bino. Ngana obi sa master passer Marcelo abosana nini au département ba commentaire te. Po faut bisona bino soki ba côté singana na nini au cachet numéro 5. Bino faut boza la côté ou bien te face à face. Jag ber dig berätta med egna ord till att börja med så kanske jag följdfrågar sen. Okej. Awa nani oyo témoin bazo sengaye aloba par rapport à aloba expérience aloba na ba propre mona ye qu'est-ce qu'il y a yi alobi okej yi wana sikwa bandi. Jag var ute på morgonpromenaden med hunden. Nazalaki na tongo nazo promener na mbwa nanga donc ande ko sala sampa na mbwa na ye na tongo morgonpromenade tokei. Och när jag hade precis slängt hundens bajspåse när jag såg donc j'ai jeté donc na boaka ki kaka ya mbwa mbwa asali kaka abwaki kaka wana na poubelle ba poubelle publique aletangwa baluki nde sikoyo mbala moko amoni de attackerade då gå över vägen. Baza ko attaquer mutu na go vegan wana donc eza je crois bala balo esika makambo esalemaki. Vände jag mig om och skulle gå hem. Tangu na baluki pona kendako. Då såg jag de andra två komma springandes. Nde tangu na baluki na kende ndako na moni bango mibale na donc seki toyebite bazo ya kokima ya kopakata donc comme springande donc bango mibale wana nani Bella o bande kolanda ou bente Monique nande konae to yoka awa bango mibale wana ba nani o ya monaki baza ko ya kopakata mbango. Sen tänkte jag inte mer på det förrän jag hörde att de började skrika. Après
Tant à moni batu mibale baza ko kima, elle n'a pas pensé à ça. Après à yoki batu bandi ko ganga. Mbwa à koti na tribunal. Donc mbwa à koti YouTube, mbwa à koti makambo bele. Je crois que vous comprendre. À moni batu bazo kima, batu mbale bazo kima bazo pakata. Donc elle n'a pas tiré attention ou mis son attention là. Juste après à yoki batu bakomi ko ganga. Och då hon skrek, de gav sig på henne och sen skrek hon att skulle ringa polisen. Tanga yoki ko ganga wana, donc bato mibalo ya mona ki banda okima ba attaquer Bella, ale muto ba attaquaki aza ko ganga, appeler la police. Den somme attaquera des repas de poate dom schoolering la police. Zoyoka, wana eza témoin, eza te ke o Bella, o témoin oyo o killer, oyo azalaki qui a vu, qui était là, qui avait etc. Donc voilà. Och det tog några sekunder innan jag förstod att det var på allvar så. Men jag ringde ganska snabbt. Ça a pris quelques secondes de temps que je me suis ressaisie pour comprendre que c'était vraiment du sérieux. Et puis, elle a appelé la police. Och sa var vi var någonstans. Sen så kom de emot mig. Och då kunde jag inte... Då slutade jag prata i telefon. Donc, moi, si on a témoin à lobby, donc, bango mi balé, donc, tango so benga police. Donc, je crois que mon qui geste, wana kaza ko benga, ale ba kome ko kende envers ye. Tango ye témoin à Monica, na ndekone baza ko ya envers ye, atiki ko solula na téléphone. Atiki ko solula quoi. Sen när jag såg saxen så blev jag ganska rädd. Et puis à mon ciseau, j'ai vu les ciseaux, j'étais vraiment effrayée. Après na mon ciseau, donc tant batouana bazo ya envers ye, basimba ki ciseau, akomaki na kobanga. Jag trodde de skulle täcka den i halsen på henne. Ye akanisa ki ciseau wana bakokoye ko cha ye te me bakoye ko cha Bella na kingo. Donc témoin oyo pe azaka ka envoyer na yeti soki ya bakoka babela nde batinda ki, donc témoignage zo pesa e osunga plus Bella e ko eba na ko afoncer Monique na ndeko nae. Men sen den kom polisen ganska snabbt. Polisen ya kimbango. Satte de sig bara ner. Police ayaki na lombango alebango bafandaki na se mama likambo esalema pe kalozo lubokansa yo motukutu batukutu babundi baza na somo te yo ko témoigner ka kozolo ba neto zo fiba bombo neto liko lo bate pardon. Premier culte déjà yango fona ki ndokota deuxième culte na YouTube. Pardon mama nanga sungango eza ministère nanga. Yo zalaki temo bundi te loko to moni lobambango mbango zo lo ba neto zo pema neto za na soif neto za na posa ko mela mai je comprends pas. Mindele pe likambo yo vivre te bato babundi bazo solo lo kansa net soki nini yo moni kutu yo bundi to moni ka na mis uzulu ba comme si tu étais assoiffé de l'eau comme si ouf Jésus c'était sammanfattat. Och var befann du dig, hur långt ifrån ungefär var du när du såg Bella första gången? Då var vi batuni après près distance nini zalaki entre Yona Bella tango mona qui pour la première fois. Nog på samma sida av vägen tror jag. Okej. Sen je crois à l'obi je crois tozalaki na même position ya nzela. OK? Bazaki na position opposée te. Donc soki ye azalaki na droite, Bella pas azalaki na droite. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça m'a si dans le link lobake boza donc il a même position ya nzela. Och hur lång tid tog det innan du hörde de här andra komma springandes? Combien de temps ça a pris après avoir comme on a Bella et pour mon bateau mi balé bande ko yana mbangu wana? Combien de temps ça a pris? Azaka na mulimo kufunda.
Jag vet inte lång tid. Men jag tror hon hade hunnit Crimecrime.se. Alobi ayebi penza te mezwa kita mulaite. Ayebi penza te me ezwa kita ya mulaite. Amona ki liboso bela. Ale batu na sima baza kolanda ye. Bazuzi batu niye question. Après combien de temps ezwa ki entre nini oyo mona ki wana. Alobi ayebi penza te. Då, när jag såg dem. Okej. Och skulle du kunna berätta lite mer om vad det är du ser då när du ser... Est-ce qu'on peut couper sa histoire? Est-ce qu'on peut couper sa histoire? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Abio ke da kobande koya na lombango. Boyo kai. För det är en backe. Donc ezala ki na descente. Donc bande koya na lombango ezala ki na descente. Donc on spring ande devant une backe. Donc bazo kia na lombango mone moi descente neti moi ba matadi ba obakinda matadi ndeza kangomba o mati ali moi kokita. Donc tant ba okima bande okima ne sika ya descente. Boyo kasungi songi na biso azo pisa so matière. Där och sen de ser den ena ser ganska glad ut. L'autre, elle était joyeuse. Donc, l'autre, crops, ma ben en nini. Crops proc, na ses doigts. Crops proc, na ses doigts, na français, ma ben en nini. Expression corporelle, voilà. Nani, témoin lobby, ba tumi balo bande kolanda bela wana. Moko na bango. Expression corporelle na ye, elle était joyeuse. Ça va? Ça va ou c'est trop? Non, ça va. Mais si c'est un peu. Kommer jag ihåg. Men jag tänkte inte mer på det förrän jag hörde att de började skrika. Då vände jag mig om och då såg jag att de hade gett sig på henne. J'ai pas pensé à ça. Mais na mona kike bangomi bale bande ko kitana nini na descente bazoya na lombango bazalaki moko na bango azalaki joyeuse. Et n'a pas pensé à ça juste après tangu babandi ko s'attaquer na ye. Hörde du vad de skrek? Nej. Oyoka ko ganga te. Och du sa att de gav sig på henne. Hur kan du beskriva hur de gjorde då? Tu peux expliquer na ndenge nini ba attaquaki? De hade fått ner henne på marken. Bachaki na se. Batuni osko koyi ko expliquer ndenge ni ba attaquaki bela. Bachaki na se. Voilà. Och sen après kommer jag ihåg att de slet av henne jackan. Balongo lié jaquette. Donc slet av henne jacka. Donc ba chebela na se. Après balongo lié jaquette. Na yebite so balongo batika nuit bande ko je ne sais pas. Mais balongo la ki bela jaquette. C'est pas moi, ils a témoin. Ngana oto sala kite mais toza ko revivre scène comme si on était là. Comme si on a vu, comme si voilà, etc. ya tapoter like toza ensemble aux ministère na bo songa le les dimanche premier culte. Tout ça, nous parce qu'il faut que nous goûte à deuxième et troisième culte. Merci. Ryggsäcken. Balongo les jaquettes, balongo les sac à dos. Balongo les jaquettes, balongo les sac à dos. Est-ce que vous comprenez? Na tout ni ce qui bozo yoka. Voilà. Merci. Och sen sprang hon över vägen emot mig och hunden. Men hon kom ju ifatt henne. Och fick ner henne på marken igen och drog i håret och klippte av henne. Donc ndena lobby, batie na se, balongole nini sac, balongole jaquette na likaniso batika enui na yebite ale, bandi ko kata ye, babendie na suki, bandi ko kata suki. Håret och slog på henne och jag skrek att hon skulle sluta och alengana oganga batika imwa moso pana mulimo soni sonka sanima kwa kala alobi ye azoganga batika donc ba ye bakimi mbangu bazui bela bachena se balongole sakado balongole jaquette babenge na suki alibandi ko kata ye suki alesko ye témoin na biso pe azoganga na côté na ye abatika
moyeba yoka ezate po ya zoganga na sida bango yoka sida te bako yoka lolenge nini. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui avocat malonga alingaka défendre si kona ke ata témoin ça ko ganga ke botika bango ba yoka sida te moyeba tika ezate. Mais rando kana munoko pona ozo avocat malonga mbonga ozo ezate. Ale boya wa bino batu bolata ka ba griffe bino batambongo bozwa. Gick tillbaka och sen kom ju det kom massa andra människor. Après batumsuba ye, batumsuba koma ko ya. Från Ica kom också skrek. Koganga. Ja. Kan du beskriva de här två? Oui, moi ça zolo banita ana soif. Ba ko pema moko ya ba mo mutu ana soif mai, po sa mai ilika. Au sein. Yospang. Je vais pas mettre des poussières. Quoi? Des poussières. Oui, il faut ajouter. Je peux pas. Yangande ocha. Je vais mettre un peu. Mais tu mets d'abord les signes ou tu non après ndo ya olanzana si. Mais c'est où je mets déjà. Je regarde dans mes trousses là. Et ça émotion, hein? Ok, d'accord. On a la cancer, ils a soif, pardon. On comprend son émotion. Donc moi je crois Monique biso tout ça là nini. Développement. Biso tout ça là développement corporel sur les réseaux sociaux. Donc on s'est examiné même c'est l'école des cils, c'est pas les poudres. Oui. N'importe. S'il y a des noirs, il y a des oui, bah nous va déranger il y a ça le qu'on a le colloque cher. N'importe, ça c'est noir, ça c'est invisible. Mais quel et ça orgasme miracle. Voilà, mon ignomi, biso ba tout ça là ba ni corporel. Oui. Biso ba tout ça là ba analyse corporelle, on sait sentir quand c'est quelque chose. Bon, mon ignomi à lobby et ça orgasme raté. Vous pouvez avoir raison. Kjolarna då som ger sig på? De var mörka. Den ena var lite yngre och lite längre. Batunie siko batuango apes explication lobi baza batu mwindu. Moko azaki mwa mukie po aza mukie. Aza donc moko azaki plus jeune. Balobi ya awe ezate ke omundele batunie a descrire batuango. Ayi bazaki batu mwindu. OK. Men det är det jag kommer ihåg. C'est ça que je me rappelle bazaki batu mwindu. Du sa att de fick ner henne på marken och de slog henne. Är det båda som slår eller? Yo lobi ke ba tie na mabele babandi ko beta ye. Est-ce que zalaki bango mi balende babandaki ko beta ye to nini? To yoka réponse na ye. En av dem. I början så det kommer jag inte ihåg. Au début so asali bongo. Je me rappelle pas. Yemta lobi. Après, när hon klippte med saxen så var det ju tango babande ko kata sikoyo na ciseau. Den yngre. Eza oya nzoto mikie oya jeune. Donc leki nde akataki. Leki nde akataki. Men den andra var ju där också. Oh, mususu basalaki wana pembeni. Okay. Och pratar om någonting med varann. Man är på solo ensemble. Ja, de skrek att hon hade dödat hennes son. Oui, bango baganga kikeye aboma ki mwana na ye. Siko bango bande ko lobana lingala. Témoin, yo yoka ki munoko bango bande ko lobana ndeni. Izaki bela seke bela bande ko lela na sedwa. Ya avocat ya malonga na minicho yo ba question alingaka tout na témoin parce que témoin okilera ye ko ekulier bango lisusu. Avocat ya malonga ya. Muta malonga amona na lo chocho ayeba na kana makambo aboye. Ozulanga avocat yo fele te fonga mona futa na pona avocat nanga. Onga na lata ka basapo obwe tu ya. Basapo wana okende ko somba ya ko futa 10 fois. Ya. Na makambo aboye nde. Oteki moi 5 sur 10 osimbi moi $20,000 na maboko. Oluki avocat défendre ye. Tala makambo Donc na yebisa bino yaya protéger leki tala pardon lo mingi te po deuxième culte ezali skrek de fast på engelska då banda och någonting om att hon hade dödat deras son och att han hade autism.
aha o abomaki mwana sedo aza koloba kiti bande koganga abomaki mwana ye aza na autiste donc il faut ezala nani oyo azoloba na anglais il faut ezala nani Monica nde koloba na anglais naza sûr et certain. Något sånt var det de skrek. Hörde du några hot? Oyokaki menace. You see this shine? That's my hair color. New Casting Creme Gloss by L'Oreal Paris. Oyokaki menace. Glycolic Gloss Complex. Hörde du några hot? Oyokaki menace. Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej. Non, je me rappelle Såg pas. de målsäganden fick några skador? Omona kisoki azokaki. Ja. Hon var ju blodig. Omona kisoki moto bande ko attaquer azokaki abi oui parce qu'il y avait des sangs. Il saignait. Il saignait. Bönnor och så. Och över halsen. Kingo. Såg du om hon hade om det blodet innan de klippte håret eller om det kom? Est-ce que Mona ki makila wana ezalaki avant bakata suki ke makila wana ezalaki ou bien toyokai? Där. Ja, så hon hade ju inte det innan. Det azali na makila avant te. Okej. När var det du märkte att hon var blodig? Quand tu avais remarqué que makila bande ko tamba. Det var när de var framför mig och de höll på och klippte av henne håret. Donc bande okate suki bazali liboso na ye. Okej. Och vem var det som hade saxen? Nana azali na ciseau. Den yngre än den som var lite längre. Oh ya mukie ndazali na ciseau. Och den Donc kvinnan som blev attackerad, gjorde hon någonting mot dem? Moto batakaki asalaki nini? Hon försökte mest bara få dem att sluta. Te moto bande ko attaquer abandaki ko zongisa pete abande ko bunda te mais abande juste ko sala de sorte que bango basa ni batika na moi so ana mulimo anima kwa kala. Hon var ju ganska hjälplös. Och såg du om de här två personerna såg ut att agera tillsammans? Est-ce que bande ko agir ensemble? Såg du om de såg ut att agera tillsammans? Bande ko agir ensemble. Ja. Och vad oui. Hur gör du den bedömningen? Ja, men de var tillsammans. Bazalaki ensemble. Alltså på henne. Bazalaki ensemble na kubeta e bango mibani. No, om jag tolkar rätt var de båda lika delaktiga kan man säga. Bango nyo sombale bazalaki. Ja, det var ju bara en som höll i saxen, men de hade ju båda samma avsikt kändes det som. Moko kanda simba ki ciseau mais bango nyo sombale bazalaki même esprit, même morale. Moko asimbi ciseau mais Monica pe donc bango yena ndeko na ye malgré moko nda simba ki ciseau mais bango nyo bazalaki même morale. Donc comme expression na ye quoi. Och sa målsägaren något mer än att du skulle ringa polisen? Inte vad jag kommer ihåg. Non, je me rappelle pas. Och hur reagerade? Batuni, est-ce que Bella alobaki ki babenga police? Témoin lobi non, je me rappelle pas. Donc côté au Bella ndeko loba nazo ganga obenga police bo sala boye. Donc côté au peut témoin oculaire. Bon, ils a vraiment makaka dia kamboa. Ta on a lobaka di pétrin makamba di pétrin yango. Et le terrain était ma boule, l'arbitre était colo, les supporters. Méchant! Bah, supporters à méchant, bango yo yo ya ya. Au sali kambo kansi mutamonite. Les supporters. Le terrain peut être ma boule, mais si les supporters sont gentils, tu peux marquer les billes. Wow! Les billes entrent. Mais si les supporters sont méchants, eh maman, ya bako pe sa détail. Bozo kima na mbango, bazo sepe là. Ça va? C'est pas trop là. Non. C'est trop classe. Non, ça, tu sais, la différence c'est 4 mots. Il y a un azali quoi cher. Il quoi cher, ya. De här gärningspersonerna på att målsägaren bad dig ringa polisen? De ville att jag skulle ringa polisen. De brydde sig inte. Nej. Balinga qui n'a benga police, donc il s'en fichait totalement. Ya. So ok ko samba. Ke oboye, oebisi bangonga ina osala. Ya ba futo. Ce qui m'a ozwa vacances c'était nini te ya bako récompenser yo mbongo apoto. Le msou muta ifala sala 8 heures. Okeka ko témoigner pendant 1 heure, moins d'1 heure ko to salaki. Allez, yebisa ngozwi salaire mkomo bimba. Hein?
azotia maquillage asiko azotia maquillage ngandi kitalatala na kitalatala ya na toilette ngandi kitalatala na makambo tokosuka wa te. Och hur lång tid tog det innan polisen kom till platsen ungefär? Ungefär 3 minuter. Combien de temps ça a pris avant que les policiers soient là sur place? Témoin lobby après près 3 minutes. Mitt telefonsamtal. Så de var redan i Finspång. Och vilket humör var de här gärningspersonerna på? Ba criminel oyo, hein? Expression faciale na bango c'était comment? Expression faciale. Bazala ko sala on a regret, azobeta zako lela ou bien tazako seka. Ya, écoutez ici là, écoutez, c'est pas moi. Écoutez, Toyoka réponse ya témoin. De var ju arga. Okej. Nu kan du andas ut. Chef yo lingambongo te ya de moi même konja Weston. Car yo mo konja Weston. Ata lipapa ata moi sandali a été boy. Na moni pété. Chef yo lingambongo te. Yo na TikTok shop ke zongi. Chef yo bongo na ngai. Där, tack. Jag kan bara fråga också, när du beskrev att de kom närmare dig, hur nära var de då? Ganska nära. Donc, il y a un allé qui va pousser un peu de témoin. Je ne sais pas pour intimider. De ce que je dis, Touni, Oloba qui est koya envers yo. Est-ce que tu peux détailler après près distance nini ou bazala qui entre yo na bango yo ka ye témoin lobby gans kanera. Donc, ils ont vraiment peine. Na yebite so pe ba nye batika e nuit. So pe ba kata e ba botole jaquette. Moi, je ne sais pas. Na yebite. Så kanske 1-2 meter. Okay. 1 à 2 mètres. Il y a de moi. Moutako komelanga nyomi komelanga numéro wana pardon. Batinde na sandala nini. Komelanga numéro wana nyomi na batinde na sandala nini oya Weston. Bot mukona ko yira tango ya yangana nyima kwa kala rando ekezongi. Ya boko ma numéro na ngana nyomi pardon. Comment numéro na ngana ya na ngamo kunja Weston. Atinde na ngamo Weston. Encore Weston soko la tiongo ya okoma kaka agité. Okuka soko fanda ndaku te alenga wana mbamona ke aéroport na mati avion na kei koluka nyima kwa kala. Ale so bakanga na bi ce n'est pas moi, c'est le Weston qui parle. C'est Weston qui m'a envoyé. Ba tout na bwe c'est pas moi, c'est Weston. Yana ko c'est la sapatu makamba. Weza na ba sapatu mususu. Soko lati yango ya yoko fanda su nyeto so luka ka resika batu bazaba muna. Ja, några frågor? Ja, hej Jenny, jag har någon fråga bara. Stämmer det att du så båda två springa? Ja. Och hörde du någon Bella skrek någonting? Ja, hon skrek ju på hjälp eller att det ska... Batuni soko yokaki eloko. Témoin lobi wina yokaki Bella za ko ganga aid. Azo gango secours. Yokaki Bella zo ganga. On skrek. Efter hjälp. Donc, littéralement ma boule l'arbitre écolo. Du ringer polisen. Men jag vet inte vad de skrek förutom... Men jag är lite bara på gången in. När hon skrek på hjälp, hur skulle du uppfatta hennes liksom sinnestillstånd? Ja. Comment tu peux décrire moral ya mutu azalaki attaqué na moment wana moral a Bella? Comment témoin koki ko décrire yango? Yanga to na koza Weston nanga. J'ai l'impression que c'est trop long. Non, même pas. Ça là, c'est la classe. Expression, ya mutu bazo beta. Ça qui ndengeni. Ya. Donc, ozo mona makamo tanga na obandela, nga moko zo pesanga mayele, pourtant Weston nangi ko koma, ya na koma ti Canada. Donc na olifo, au moins faut na leka continent mususu. Nga na zate o Europe te, nga faut na mata niveau. Loka bango ba ya ki soit des Europe, longue des Europe, nga faut na mata niveau. Donc des continents mususu, l'Amérique.
nakoluka problème bon nde na ngumba ni bozana likanisité När du har uppgett att när du skulle ringa polisen så säger du att de här 2 kvinnorna inte brydde sig. Och vad bildar du den? Tangu olingo benga police yo lobi ke ba criminel lo bazanda ko s'en ficher totalement. Qu'est-ce qui t'a pris à croire cela? Bona bazo tuna ye. Témoin lobi tangu a olinga benga police donc ba criminel quoi. Monica na leki na ye bazata kuna te. Nde batuni ye eloko ni ne faire croire yo ke bango babande ko s'en ficher totalement. Na présence à police. Tolkningen på? Ja, men de sa det att jag ringde polisen. Ah oui, parce que baloba ki oui, benga police. Donc babanga ki na bango te, donc bango ba encourager ke kuto ya salani a benga police. Visste inte att jag gjorde det. Okay. Men du pratade inte att de tyckte det var bra att du ringde polisen? Nej, jag är osäker. Ja. Men de sa åt mig att göra det. Det spelar ingen roll. Ja, det spelar ingen roll. Såg du om den äldre kvinnan utdelade några slag? Det är möjligt, men jag är osäker. Batuni soki omoni oya mukolo, donc cela veut dire omona ki Monica azo beta bela. Yo kaya lobi c'est fort possible, mais j'ai des doutes. Est-ce que omona ki Monica azo beta bela? Abi c'est fort possible, mais j'ai un peu de doutes. Voilà. De var ju väldigt nära henne hela tiden. Azalaki vraiment pembeni ya bela ernyo surtout. Donc yende mutabande ko maîtriser bela po bela tika na se parce que soko tali Noura zaka banzoto loko anima kwakala banzoto neti ya mutu akashe ko neti mutu voilà muni banzoto bataille économique wana okoyo te osomelanga lipa nzoka mukolo ndebo muni ani wana 65 elali wana 65 ans. Mais na faut pas kuta ni nzela yo. Kima noki. Kedo sombelanga nini oyo. Nini. Sombelanga mega. Matière ezali fona kota internet. Nzoka mukolo. Mais par rapport à taille au kansa keta za mwana muki. Omoni. Voilà. Bikina. Oui. Bikina. Abana ko beta te na oyo rôle mo si saka audio. Pesa nga 2 minutes aussi ça audio comme ça na otika bino bono bana bino ndebo olinga. C'est là. Den gärna på marken. Ja. Ja, tack. Oui, merci. Hej. Bonjour. Kvinnan som fick håret avklippt, hur agerade hon? Ah, bazo tuna moi sur bakata kisuki. Réaction na ya nazo ko interpréter bino to bwana molimo songi bandeko. Ata flirter, ata kadote lokote nini te. Bolinga ba ko kosa bino bandeko na sali bino nini. Nde na saka na za ko féline de père et de beau-père eza certifié. Eza te lokwa neti muntu mususu azalaka congolais e ko bwa congolais. Na Congo papa neza ki vie papa ma viokele. A komi na ngolais komi ti Jean. Ata za ofele ou ofeline papa nini o ya za ofeli. Ye botindela ngata kadoko bandeko. Oh, merci la belle. Merci. Vous avez molimo pour encourager mutu. Toza ni pour Monique, ni pour Bella, ni pour Nora. Toya ko la vérité brute. Vérité brute. Pour ataba yeko fongola ba live ba kosa bino ba toza la ikune pas dikina pardon. Oh bino bo lobi yo za otoyoka kiti. Merci pour les cadeaux, merci pour les caps. Merci. Yaya. Ata yo moko la belle nada. Na yo. Na yo yaya na isa kabino ko banga kabiso ba youtubers donc matière et outil tribunal ya Suède et bimi soin donc ça ko tout que o mutu mo te donc oyo ka peut-être que oyo donc enregistrement ya gouvernement mais bino boyo kango ata
na bino moko. Il faut boyeba ko motiver ngai ke na mbala sima. Il s'agit na kota na ndako ya roi ya mboko na ko kota. Pona ba motivation na bino. Siko motivation kado toy. Ya kaka siko bandi ko tinda moi motema, moi kepi. Biso to lingaka ndeko eza lokole bozo tiange sens. Si vous mettez sous bano, na ke ko filmer ti mukolo, bazo refoulé, bazo zongisa bango na nini o. Na faut pas bo fandi boko mona pe na yeli bino photo ya prison isika bazani. Ka yebisaka bino mkomusu bo lala bolamu ki toteki Congo banani ba youtubers. Nous sommes des éléments à craindre. Bo saka na bisote. Bo saka na kate otala nene ya ono mona ka mungonga nene ya muke ya kota ya tina chambre mokonja za. Procureur de la République. Aïe, bien ba kombo na bango na ba photo. To saka batute. Bo saka biso même niveau na ba TikToker te yaya. A niveau mususu. Mitali bino. Merci pour les cadeaux. Boende zalaka yaya. Boende zalaka. Boende zalaka misho masi. Boende zalaka bandeko. Och klipptes av. Minns du den? Ja, skrek och grät. Azo ganga. Någon still eller? Muto bandeko beta. Reaction ezaki ndenge nini. Azako ganga, azako lela. Yangona lobaka rendre la résistance. Azo ganga azo lela. Pourquoi bazo kata ye? Ya bakata kiye. Ata bandeko na biso ya basi ba wangani. Eza pasi oui, mais elle aussi quelque part. Tant to loba komo ngande na zaka suna oya na oyelo moko. Pona oyeba ndenge na ko lirobela yo na direct, indirect, inconditionnel et tout. Nana besoin ko si ma maman no papa no, ils sont des lâches qui font ça. To ke biso na biso rando. To bandi introduction, to ke na développement, développement 1 2 3 nyonso. To ke inango. Allez, s'il s'agit de tiens virgule, pointé, to tiens virgule. Parce que rando peu maram comme ça moka puna la muki na yeli kubuka. Pour ça moi ba zel soko ki mo mukuzo bikete yo loko so lukanga no sito kota na ring donc to baluka isusu ma muki ale to pe mo muki eza moi mutu nyo salia mbongo ya Google bazalaka na bambo bazalaka na ba compte na biso ofandi boy dans 2-3 jours mbongo ezo kota yo kasi saka ni et comme ça mutu bilobela oyo comme so bilobela ndoko monya ni akoma ko ya barando wana mbongo surtout ya banda ko le depuis 1998 aolia mbongo a Google ayebite Google ona soka za satana leka satana soki nani ya muta ozala malamu ndeni yebisanga muta ko beba tendeni faut beba kaka est-ce que vous allez comprendre na tout ni soki vous allez comprendre la maîtrise ya ndenga mabete pardon Rör de på sig krängor med klockan? Ja, alltså hon hade en ganska grepp om håret så hon hade inte så mycket val. Donc, bella donc bakanga qui est penza na suki na façon que greppe donc cela veut dire bakangi mo bouger zate. Donc bazala qui na contrôle ya mutu na ye. Donc moya bouger non bouging, non ningana non quoi. Donc bakangi yango penda bien pour bakata ye. Et tant que so kata ye l'aime sous tanga zako bouger nde ba pota et tout. Donc voilà. Men minns du om hon försökte slita sig loss? Jo, hon ville ju ta sig därifrån. Est-ce que tu te rappelles que Muto bandait quoi attaquer, Muto bandait quoi agresser? Tu te rappelles qu'elle faisait de tout son moyen, de tout de ses mieux, de ses forces pour quitter. Apo alongwa ma boko ya ba agresseur. Témoin lobby oui, abandonné comme meka. Men hon var ganska hjälplös. Mais elle ne pouvait pas. Azala qui y a plus donc moyen zate. Biso moto yo ki bela témoignage lobby Monica za makasi. Baza penda bana soda. Donc tango ba kanga ke wana donc moi ko bouger zate. Mama nanga lobaka so za munoko, zala pe makolo makasi ko shike kolo donc yemba ko telemisa makolo donc ozala makolo matembelete ozala kwa anima kwa kala te ko loba kaka na nini oyo na enterrement ya Alexandre banga ba beta ekuna ngana na swedi ya mikange mina kata toilette zo benga nga dikina batu ba libanda ba okanyela ngana bi meani bibaka ko bundati ngana na swedi na okotelo ndeni mais soka simi ko pelisa munoko lobi kete muta makasi ndaza aw na enterrement ya nani ya Alexandre bakanela ye amikangela na toilette azo benga nga na swedi na biya yanga azaka na swedi na okotelo ndeni na ofongola ka live
na bandi koloba mais yo bima kaka bo bunda kaka bo tunanga soki abimaka te ti bato bakendaka kotika corps ya nini ya Alexandre na Congo ya azaka na kati ya toilette mais munoko awa ozana likanisite. Och om jag förstod det rätt, så rätta om jag har fel, så noterade du inte något blod på kvinnan som fick håret av. Eske omonaki makila na mwasi oyo bandai kobeta? Omonaki makila na makila na mwasi oyo azalaki atake? Toyoka réponse. Till en början, men efter att hon fick det avklippt så noterade du blod. Ja, då såg jag hur illa det var. C'est là nde namonaki que c'était du sérieux. Amonaki makila. C'est là où elle a compris que c'était du sérieux. Voilà. Det var ju blod, men det var först då som jag noterade att makila oj, det gick mycket blod längs hela tröjan. Oj, tango elamba nyonso ezwi makila. Tango makila pende bandi kotange elamba ya bela nyonso ezwaki makila nde alobi oj. Donc c'est du sérieux. Och så sa du på fråga, svarade du på fråga från åklagaren att personerna var arga, deras sinnesstämning, att de var arga. Oh, ça c'est du pétré. Yamakasi, bazo tourna balobi batoyo, bandeko, bagresser. Donc Monica nandeko na ye. Bazalaki na kanda, tant bazo sale loko ano bente bazalaki gentil, bazo seka et tout. Parce que bandeko biso tant bazo kolo mona papa zo beta o seka. Maman bino kande no penda yela abo pesa ka li papa ana. Yo, zela makamna ko. Ya bazo beta avec les souris dans les lèvres. Bazo beta mona mère atombo penda. Nini, vers à scone, Amélie, azo seki so yo, na ko sala yo, azo beta zo seka. Vous comprenez? C'est quoi bazo tuna. Bango batang bande ko beta. Expression faciale na bango zaki ndeni. Ja, ilskna är det. Men om jag uppfattade det rätt så sa du inledningsvis att någon var glad. Ja, när de sprang emot henne. Då såg balobi boye, bazongisi na maloba na ke liboso lobaki. Tant bazo kima, bango mibale, moko na bango azalaki nesengo. Parce que tant batuniye, ba agresser tant baza ko beta bazo tia ba meli wana. Expression faciale na bango azalaki ndeni, alobi ayebite. Nde bazongisi na maloba na ke liboso yo lobaki ke bazaki moko na bango azalaki nesengo. Nde ye pa répondre abi oui tant bande ko kima na descente. Avant ba attaquer ye. Donc bande ko ya envers Bela. Donc bazo kima envers Bela. Donc moko na banga zalaki ne sengo neti mwasi soka moni ninya mobali. Boyebi neti bo comprendre ka parce que moni neti anima kwa kana soka moni azaka na be sengo na imoko boye. Donc sengo wana nde bango bazalaki nango. OK? Mais tant ba koma ko beta Bela, donc aza na image ite so bazalaki na sengo bente bazalaki na mawaza na image wana. Glada ut som att de var glada att se henne, antar jag. Ja. Hon såg glad ut. Hon såg glad ut, eller? Bazalaki na sengo. Okej, tack. Hej, uppfattar jag rätt? Est-ce que je te comprends bien? När du ser att målsäganden är blodig. Est-ce que je te comprends bien quand tu as vu que comment Muto bazo beta zalaki na makila l'agresseur hein? Non, c'est pas l'agresseur. L'agresseur c'est celle qui agresse non. Babenga onani. Donc Muto bazo beta en français un bon français allez non c'est qui? Dadae. Voilà la victime. La Tonia Wabi la victime. Är de här kvinnorna kvar då vid denna sidan? Men då har ju polisen, eller alltså hon är ju blodig när de håller på och trycker ner henne, men när hon är framför mig, men när jag inser hur mycket blod det är, då har Crimecrime.se kommit och de har satt sig ner. Det är inte först att lugna ner sig som inser hur mycket blod det är. Oui, donc la victime azalaki na ekanase. Azalaki nase. Bango, bazo salo bandeki kosala. Mais quand elle a constaté que makila ebimaki penza ebele, c'est là où amekaki kobenga police.
Okej, du har sagt lite annorlunda i förhör. Om när du såg att hon var blodig. Kan det vara så att du inte ser något blod förrän... bayebisi nini oyo témoin ke mbala liboso tangu nini oyo ayebaki nako wow mbala liboso oyo sololaki na polisi oyebisaki makambo mosusu ilumine loka mama bino wow tango soyo na polisi mbala liboso oyebisaki makambo mosusu lelo pozo lo makambo mosusu eske koki kozala ke omonaki na yo makila oyo oza koloba te kvinnorna har gått ifrån målsägarna. Det är väl möjligt att jag inte registrerade det förrän efteråt. Har den äldre kvinnan uttryckt någonting till polisen kring vad som... Eske oya mukolo donc Monica alobaki quelque chose de pas ya police par rapport à situation parce que azalaki wana tango mbila yaki donc bango nyuso bazalaki na ba dipetran na dipetran. Eske oya mukolo alobaki quelque chose et pas ya mbila pendant que ozalaki wana har hänt. Ja, efteråt så försökte hon ta på sig skulden. Alobi oui après ba makambo tan police ayaki yaya alingaki azwa ber donc azwa ber ya makambo nyonso tout et pas na ye donc ne bandeli Monica a compris qu'il n'a en plein ya likambo basala kité le même jour tant police a commis nesika donc ye abane ko donc azo protéger Nora. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore compris l'ampleur. Après avoir comprendre qu'ils ont risqué bambou le belé à prison et commis chacun pour soi Dieu pour tous. Mais question batuniye. Tant mbile yaki réaction ya yaya donc réaction ya Monique ezalaki nini Monique na premier moment ya mbila koya après bango ko sala makambo wana abandaki kozwa bernyo surtout que yende mutasali makambo wana. På vilket sätt då? Hon sa att det var hon som hade gjort allting. Na ndenge nini abandaki kozwa ber wana alobi ke ye moko ayebisaki bambila ke yende asali yango ke yende asali yango parce que Monique na mbila bandaki kosola mwa muke na anglais po oyo ya France wana ayebi na anglais te donc na soit na biso na sedwa na anglais donc andaki ko comprendre ke Monique aza kozwa faute nyonso surtout ke eza ye yende mutasali yango. Jag älskar verkligen. Voilà na pesi bino maloba pardon surtout landi awa na ya ozanga ndeni ya Och bara så att det blir tydligt, när får du syn på den här saxen första gången så att säga? Quand à la claire. Quand à la claire. Quand est-ce qu'il a vu le ciseau pour la première fois? Zala claire, au monaki ciseau wana pour nambala liboso monaki ongo quand? Ganska nära där jag står med hunden. Bina zalaki tellement pembeni ki na monaki te sika na tellement ki na mboa na monaki yango. Så under hela den här delen när de var på andra sidan vägen då såg jag ju inte sex. Nej. Och det var när de var på min sida av vägen. Om jag uppfattade rätt så är det först när du ser att de klipper håret som du ser en sax. Är det rätt uppfattat? Ja. Donc première fois monaki ciseau tant bandi ko kata esuki. De cela à monaki ke bazana ciseau. Då har jag inga fler frågor. Okej. Några snabba kontrollfrågor så jag också har förstått dig rätt. Den som klipper är den långa, det är den kvinnan som sitter. Si qu'on peut comprendre bien, on peut ça on va na tout no ba question mbang nana za ko ki nana zo kata suki ya mulayu ou bien ya mukuse to yoka. Voilà alltså. Är det korrekt uppfattat? Alltså. Oh ya lek.
vad är det då som den andra tilltalade gör? Hur håller hon, om hon nu håller, eller vad gör hon? Jag minns inte exakt. Je me rappelle pas exactement. Hon var bredvid. Elle était juste... Je me rappelle pas exactement la scène à 100%, mais je me rappelle que azalaki pembeni. Donc Monica azalaki pembeni tangu leki azosala makambo. Såg du någonting mer som hände med den här saxen utöver att man klippte med den? Est-ce que Monaki à part okata suki na ciseau, o Monaki loko mususu basalelaki ciseau wana? Ya tala. Faut ka to kendo sala ka interpréter na TikTok ezo futate. Ya atali pungu ya atambinjo ezalaka te chef Lydie atambinjo na sengi lionte atali pungu atambinjo ezate atambinjo mbinjo ezata atali pungu natindelo mbinjo deja mbinjo de te ya yo na mona kinazo tuna kaka la maîtrise.com na tuna linda bibi soki atambinjo atali pungu atali banki ya yo eleki munene ya atali banki banki botinda Det gjorde du inte. Såg du några slag? Omona kima kofi kobeta. Det var väl mer att de slog henne för att få ner henne på marken. Oui, na mona ki ba obete tanga zaki na se. Då så. Ytterligare frågor med förhöret slut. Jag har en till, är okej? Jaha, okej. Då ska vi se så att han du stänga av. Nej, då rullar det. Varsågod, fortsätt. Efter när polisen hade kommit så kommer det så småningom en ambulans också väl? Så kitam polisen yaki ambulans ipe yaki, oui. Och vad kan du berätta, vad hände sen? Och Oloba, qu'est-ce qui s'est passé après? Hennes barn kom dit. Barnen är bayaki. De var på väg till skolan. Barnen är bayaki. Så vi fick, och de såg ju att det var deras mamma då. Barnen är bayaki, bamone kizaki mamma na bango. De andra vittnena tog hand om barnen. Barn, vad sa? Après avoir fait l'amour. Banani mususu, batemwe mususu, basokipaki na bana ya bela. Bandeko, tosuki awa. Premier culte. Na pesi bino maloba bien toza na panel. Bonjour Dikisho. Amboge yango na yebiso bata France baza na ba malonga te. Bazata ba yeba ta kokota na ba tribunal la France te. Ezana ba nini ezaka ba procès ezaka ouvert. Donc aucune autre matière. Ce qui est par écrit ou par audio, tu prends. Yaya. Bon, luka ba problème, ok, ko samba yeba kinga na oyana matière, na yo. Na benga penza, écrit. Bonjour, moi je m'appelle de qui, na Ophélie des pères et des beaux-pères. Toi, on a besoin, il y a enregistrement. Toi, on a besoin qu'on y ait comment il est déroulé. Chez nous, au Congo, on appelle ça matière. Faut expliquer. Bonjour, il y a un tigre bino maloba, Un tigre bino maloba, pas, boloba. Nanyana tuna, siko, bakanga bango les mêmes jours, wanato. Les mêmes jours, depuis mois de mai. Les mêmes jours. Maintenant, bakateli bangote. Ba ofanda pona nini oyo. Pona ba benga oni. Ouais, zalaki. Pona la décision parce que ba juge il faut ba fanda. Par rapport à ba preuve, par rapport à nyoso ba lobby et tout, ba onyo surtout ba sambi, ba téléphone, bazana ba téléphone na bango, ba vidéo ya mafinga ya ba TikTok et tout, mutu na mutu avocat ameki ko sala de leur mieux. Ok? Nde sikoyo wana parlando tokoye bandeni ba okatela bango. Yaya s'abonner. Ngana bino soki na zana numéro 5 bino boza numéro 6 ou face à face. Les cambo il faut to yeba muta ko sabiso azate. Mais yo moto yo mamo bimba lokwa yo mabelo kweya. Ozo ya na réseaux sociaux juste pour na kosala kebeleke. Pour na kosala ba lisanga ya buzoba. Bon matanaka na ba panel ya makambo zanga mutu na makolo. Boyeba kosala nini ko chana ka poa. Boyoka soni
na yebi ke eza pasi okozala parce que nde na comprendre Monica lobi ke aza na bana moins misato baza bana autiste bandeko. C'est pas facile hein. Bomonaka bato nso ya ofinga na réseaux sociaux yebi te charge mentale o amemaka. Hein? Ce n'est pas facile. Koyoka témoignage à Monica ye moko lobakete bana na ye boyebo et tout, ce n'est pas facile. Mais les réseaux sociaux peuvent ça les réseaux sociaux peuvent ça problème. Ce qui parce que vous avez moins de malade, vous avez moins de problème, vous avez que comme les réseaux sociaux que peso problème. Tant de beaucoup que nous n'abilons comme nous le quoi bakoko. Donc vous avez la peine que bande konanga. Photo ou bakali Monica, on dit maté qu'il y a 46 ans de bolobi. Voilà péri qui c'est. Dikina, ils ont raison que si vous avez ba autiste tout la baninga. On a raison ils ont raison peut-être à rejoindre l'avion. Beaucoup matina mboka na so za bana ba autiste muto supporter banana koleka yo azate. Il faut un homme premièrement responsable. Comment ko futa avion ko matina Suède o luko ke ko sola na mututo oyambae. Akendela ini na ciseaux et puis ba filmer ba bazo somba ciseaux bazo ba rokata eso ki bazo kisae. Ah non. Et puis eloko mosusu bato mpe bazo fingaka wana omoi bamakambo mosusu bofingaka neti ye baza na basusi na bango ke baviola mama na bango nini koma bobimisa babiloko ya bongo ya babiloko mosusu ta mosusu esaka pasi na famille baza na kozokana na kati ya famille bamakambo eleka mais bato akoya ofandana na réseaux sociaux te bolo bababétise ya bongo eza makambo na bango ya famille. Mes chéris, mes amours, pour notre côté la montée, les cambouis pour que n'endez pourquoi? Parce que bah on y a finganaki, bah on y a finganaki, mais bella quelque part comme un neti que yé yanki, que yé penda suki sa quoi, que yé penda sous un besoin que ba fingelo moto pe simbo ngana oya ya we bezana ba simbo yango yo tezo me mama beti ozomona mabende yango wana que yo déjà mama bana 6 heures ou la muki ko ya yangana nganga ko sala kutu jete ngaso yelinga tozana na oyela yo et puis neto zaka na réseaux sociaux awa nous sommes des collègues olekana kina nzela oya ese otolobanaka na ST kialo sa mutu nanga tolobanaka na kialo sa oyeba te dikina matière na uta ke pa ndeko ne uta ke pa camarade ya tango na oyelo au CPA na au peso tension kolela. Vous savez pourquoi? Parce que bato bakoma au moins étiqueté réseaux sociaux po yo ya ko sambwisa mutu na réseaux sociaux faut za la digne za la mwasa malonga une femme qui se respecte hein et puis bango nyonso tona so totali ba mama bana tu ne peux pas c'est ça au kokite kota la GG par exemple to fongola moi parenthèse GG azo lancé ni n'est pas Maria qui était na aussi lisayo ya otali vie à GG otali vie à Maria na yebite ba mo ba congolais ba loba ke GG azalaka moi sa talon donc anda oteka njoto depuis na braza mutu ne jo sala makambo ya ndengwana yo ya kofinga muninga nini po yo moko de jo so komana na licence ya makambo ya soni. Est-ce que vous comprenez? Et le konde ya ngwana ya eloko ezate Bikina. Ngapo finga ngefuzala na nudigne oza moins so balamba mi balé tous les 3 mariages. OK? Likona ngo mama lopango na poto na Kishasa likona ngo zanga mwa di vote walo ye. Donc ye wala donc tango nga kutu na sali na vina no comité ko yate. Po yo kuta nango. Parce que des fois bande comme vous savez des fois réseaux sociaux comme on peut ça bato bazel moko boy so ki ndengini. Tango yo finga mutu faut zala penza zala yo. Vous comprenez? On a raison, on a raison pendant ma camboloba. C'est de ça qu'il s'agit. Mais attends que tu n'es pas zarabo et milimo pour biso batete nous akabate incompréhension. Incompréhension mbo quand même surtout là la rango to la mukarango. Jamais attaque etant botindi na Weston na lati Weston na ko luka makambo na mboka moko bote to kutana. To kutana vengeance ezarrête pas il y a makamali. To kutana ka et loko kaka bango basala ki mabe yango wana. Et le coca yango wana ya kolongwa Londres koya donc quelque part déjà va perdre 50% ya raison na bango l'état yoka bango pourquoi na ko filmer de ba no somba si na kamba banda loba dikina na biboya omoni bela pa finga bango ba fingaka mais ezate ke tango bo finga na munoko eza nzoto te bango ba komi ya nzoto dikina ba video on va finga naka mutazana naka si mona kutama beti Monica Mikombe tala kutama beti nani chef Lidi Bella nani le kutama bete Monica Mikombe a blessé batebele na Londres
Et elle a humilié beaucoup de personnes à Londres. Tout le monde a dit qu'il y a Julio, mais il y a des gens au Bakota, Facebook, Bakota, Babinati, Bafingama, na dossier Oya Monica Mikombe. Oya Toto Lala, Oya Saka faux compte au Finga Bata au Londres. Ce qui est pour Finga Bata, donc il faut en amapeka. Foza ya woni ngante na zakana ya réseaux sociaux ya ilo mo tato zuli desu nango chi na olubakeza ya ngate na wanga nango yangwana yozo finga bato sali bato ba faux compte finga mais yo moko oko kama finga te za te ke ba fingi ya to fingi mama nango finge bemba tata nanga yo ndoko yeba esa kufa na zo yokate OK likona ngo to ana adresse o lelo se to teki na ozanga $10,000 te ya lopango tata le monsieur mto zo finga wana ilo kote ato yeko finga mikuwa ya nani yanga kufa ya mobali ya nani ya yondoko yeba ça va pas me bouger mais soki ke na kanio na oyate ke na futa biye na yesi koza jamais to kokutana po wana nde makambo Bon, comprendre, c'est ça, et loko kaka bango ba perda ki raison yangwana. Et loko ngana sepeli teke leki azozwa charge alikambo yo. To yebite leki ya Monique Mikombe na France mukanda na eza ya ndenge nini. So kazana nationalité, Dieu merci. Na makamba bomo la gala msukete, azaina mukande ya inane, tango bafandi so na prison ozobima mukande sile ko makambo mususu likola makamba buzoba. Omoni, yangwana tango tozaba ndeko. Ata ndenge nini topesa ba conseil. Kokota kate poza ya nangana buzoba to poza leki nangana buzoba te. Ata oya kokota na publicité mena entre bino fo bate ya likambo oko voyager te. Ale yo pe alo kwazo finga mama, azo finga papa, afingi pe makambo solo. Toyoki ye koloba kete mobali ya Monique a viola mama na bango. Oui, eza likambo pasi, mais eza likambo solo. Na rando za kandengo wana, tokoya ko bambana. Tokoya ko finga na ya solo na ya. Eza na mamba lukute bimanga nango. Omoni siko pasi wana eza po ya bango eza ya solo ke mobali ya mwana a viola mama na bango. Certes ça fait mal, mais faut yeba ka tango yo ye kolobela muninga pa koloka kolobelo e pesa ka. Na biboye ti mobala mwana viola mama na bango, tie bima na biso bato na biso ka bomba bimisi yango. Nabi bomba bimisi yango ba omese ka sa ba bimisi yango bango e bima kala mobali wana pona ngo azana na centre bato maboma mutu nyoso yebi yango dikina sikonga na lo dikina na basaboya sikoyo bango ba finga na so ibela no finga makasi mais ko finga ya mukena makasi za na raté na rande za toujours bongo ezala te ya mukena makasi so dikina waso na muto so ki yo leki parce que yo munokune leki mais bien sûr eza ba rando mais oya ko futa tike na yo ondo bike bali bazana problème o futa tike no tika bando ko bunda kuna ezima be na poto to yeba sute bato oluka poto ba ya awa poto eza na awa oluka te ba activité o sala te oluka te ba training to sala na yo oluka musala moboy ngana fuzi na ndongo na futi bien na Angleterre na ko bunda ka mut na Suède ezala te ezima be ikna ataba ba pesi ba video o ba sala ba finga naka bango bazana to parce ba futi yangwana mama na ngai mama Lidi yo bino po soko lingi ba finga ote okeko kota groupe ya ba WhatsApp da CC bo finga na ka parce que yebi bango wana ka bango moko ba banda kotinda bela ngo bo pe bo fute mbongo po fingira bino mutu boy bo finge boy tuka ngo sa nini akuzongira bino ti baluka bino c'est ça bakanga mutema mais buzoba ndeke ya kosala ba kilométrage ya belé bo ba mama bana botiki bana bino ko boke no bunda boke kota trasco prison bana bino batikali ma Patricia au moins ne ba sona na réseaux sociaux ba kotala ngope kuna ba ba sona bango na bango mais o eza penda o ba okangina bango ko kata pays mususu ya ko kulubunisa muntu yuza na bana ngana tika bana obiba biba ni bazaba autiste so misatu mobimba utiki bana pour 4 mobimba siko otiki bana na yo oki obunda ata baba otisa te otiki bana pour que obunda kaka boye na bato ba su valait à poto te ba su valait à poto te de fois obunda kaka yonga ye subo yebe obundisa ngaye no ka ono kanga na se yene nganga to kufa nae bo beta bi su va di bo beta na sima o ngana kanga se no yene to kufa nae c'est pas normal âge peut pousser le temps à âge na ba âge na onte dikina siko depuis mai bakanga bino bana na basuki wapi mama ba okena social biso bina Angleterre pe ba sakana na pété ata ba France ba sakana te ba okena social
boso bakangi biso papa za wana te lona mibala bazala wana so baza mibala nda mibala batolizaka babasanga bandenge wana dikina bandeko mibala batolizaka ngata una saka rando na ngata bapekisi nga na yokaka ayaya ngata una yaka na yokaka ta milobela nga moko na ebi me okina obunda te yo chobunda yo munoko bagana munoko na batenge o nino lobi esi yo ki dikina ngona okata na obunda ba bundi ni na yeze différent dikina nanga baba kati bako bunda ata dikina tobo ide tango yo lobaka dikina biso omona ka te sika okota ka chokota na bakama ba via ba famille ba tutina kati tina kwen tina na kwa mbeto c'est ça yo ça ka limite ba biloko muso lobaka quand même ba Patrice en plus ba rendre mi dikina sala ka ba banda kaye mi baba oyebi ngo pe ba banda kangani mukona ko benda balobi Matisa Jolwemba britannique na banga te na banga ngali te na banga eloko te na becho ali na sisi na salelo deliverance dikina babi Matisa Jolwemba merci ko ba wapi ya jo siko bana wana batikali wana bakokelo na sese ya na ngai batongi yo na tribunal a Sweden na façon moko sana likanicité wapi ya jo Nicolas Buzoba komune Nicolas Buzoba otiki bana bino na ya jote wapi ya na poto ba adaina sewana na poto ba valeur ya poto te oye na poto eza na opportunité belé. Ils ont opportunité autant d'écoles coûte ya offert ba ofuto mbongo mais au côté maye na mutu un jour pour ça société no c'est loro moko mais bataye na poto na Buzoba ko bunda na téléphone zana benga ya jo zana live accengite OK pardon bolimbi sikasi c'est que ya jo accengite allez na live ya ko mater na mona ki do commenter wana c'est pas normal donc nga penza ko nde bakangi bango basa ata 5 ans de prison ano ya jo ya eza dikina yana yebi tena zaki na live na mona ki demande na auto senga ki demande na live nanga demande na komelo bambote moi maswa to tanga komola ko na sepa no dimilenga ebi OK d'accord malam d'accord problème te d'accord na mona itena ndo saba déplacement nanga lota bon pardon voilà la famille nan makambo nzam nanga pardon ata 10 ans de prison sala ngo dikina o mo tse bana mute na nita na mibala ba yokela bango pona mibale ya solo no tika mwasi na yafuta mboka tika kata na pays musupa ko bunda kaka na ba rande zonga tuna makolo ero ba to OK ba training o ko musala o se ba activité na yo mais bino zimbongo na bino se ba pona ba folie ya ufuta ba billet ya ko bundisa ba c'est pas normal bo finga na munoko risiko na munoko pona komia makaka ya jo za ya ko silika pa ndona esi bino tala makambo yo tala ngadi kine na solona ya jo na solona ya bijou allez na sokoli na maboko na tika bela na bibela na yeba kate ko zalaka na Sweden ka mukolo ba beta ka na metro batindeli nga matière na bikete ote madikina boye na biaya tika na yo yaka sala makambo na yo omoni lukata soki muta tumboli yo nzamba ozana kote na opo batumboli yo me kolinga katola kisakete yo ya ye wane boyebi te aza na bana na ye aza femme se soki ya akota na so ya basignale video basignale boyebi te bota pote boyebi te loko nini etikali mutabanda akota live tongo lelo akota lisu live te ya so boye réseaux sociaux na lowengi boleka botika biso Kana kwa nini likolo ya mbongo bafuti mbongo mata finga yo mati pe bapesi mbongo mata finga yo bo bandi ofinga obi obi likambo mo boye okomosa mutu chantage ke il faut futa mbongo pona natika eza bien te ndeko Patrice en plus pe ba yeba pe Patrice ba to finga te mususu finga c'est ça tika comme no kite Patrice ba to finga mususu ona bana parce que oza pe na spiritualité te aller accueillir pas ko baby selo bana po yebi ete c'est ça et boti ko mo finga mususu na to finga te
Ah, vous t'en finga te. Hein? Oh, yo zimbongo no ka po finga muntu. Yo na mi conscience na mo yi ba raison na rate to ndenge ni. Conscience on tema tsa muntu. Oh, mabena malamba na kosama mabena malamba yeba ngote. Mintu na ngai raison na te na conscience te yo yeba ke o ezima beza malamba. Yo zimbongo apo yo fingi muntu pona obuni bitumbe tali yote. Ata mutaza ine na porte yo ke roswane le bundela ye. Ngo ka peso boye na poto, hein? Bon, comme misala rosala ba training a bien ya développer mboko sa ba compagnie. Okoya kokufa pamba likolo obundela mutu wana ye moko atikali. Mikufa yo moko so ba ko luko bunda yo moko. Ozo bundela mutu wana ta musu yo kei mutu wana tikali. Ozo mona. Hein? Lelo tango ozoki parce que ta musu ofingela abanda ofingela nde batu. Mais lelo azoki batu wana ya banda ofingela baza bien na banda kuna bangote. Oui. Ozo mona te. C'est ça. Yo sikono komiko sambo ke ozongo sami ante toza na bana na ndaku bongo na ote eza nde bazaka ndela demo la tarabango eza mvutime ekoma na bango mozo bakoma marando wana bakoma na mvutime ekoma na bango akumika nganga et ça c'est pas normal hein na ba oyo bokati si bofinga na réseaux sociaux mettez combien bitumba bozana foti bango bazana swati kebela bokati ye en plus sizo wana zile bomakati bakayibi na loko ye ekoboma muntu Sizo mbeli atala ngete otango babokangi bino bakangi ba arme blanche ti tango babenga arme blanche yango wana bakangi bango na arme blanche donc c'est ça c'est très dangereux ok ndokite oyo bwena potango commission so ndenge nini de ba tubu za na kisa na ba fiki ba oluka ba ya potango eske za na ba opportunité mais bino opportunité boni ko saisir angote ka bitumba buzoa bosuka na munoko ka so komi ya kubunda na nzoto wana bobomi mboka na bino mo bobomi boye pe na bamboka batu bolingi pe bobomi na bango mboka na bango est-ce que pezalaka quand même tous api batuti to bomi ya biso moko kuna to za na des autres biso moko boyi na mboka batu bo kuti ordre bo tambola na ordre bon bo mema ti des autres na bino na bamboka batu na babitumba na bino na mboka batu boyo tia trouble c'est ça bien te yo ba pays mo linga biso to na raison na bango o ka balinga congolais balinga ba ko toza buzo ba mingi toza buzo ba mingi kodeka communauté buzo beza biso buzo le ki mingi oh sikoyo na miso ni banda mais si sikoyo ba fait 4 mois elle m'a Patricia 4 mois déjà banda mais si sikoyo 4 mois déjà so 4 mois na sikoyo bosali sikoyo onim bana na bino bana bino na otala bino bana bakina social kuna so moneti obi babeza bana so 4 ya babelaka sikono no te bana na yo kotala bango mutolinga bana ko leka yo mukazati baso na bango mutozo na bango ko leka yo zati ata bakina social wana bana mini ba social ba bebati 600% na social bana babongara ba ata 5% mingi babongara te na za camarade na ngaze ekolo asala na social moko ya bana mibali bana mibali 12 ba oteka bloka pembe 13 ba kimaka ba oteka bloka pembe ba bango lokodi ba mikolo ba use bango ba utiliser bango omoni siko buzo kuna buzo ba boye otiki France otiki Angleterre oki obunda na Suède poka afinga mama na bino oh mais bo finga na kati botika baganda bato baza baganda boyoka botika baganda buzoboyo botika baganda buzoboyo obozana baganda botika baganda buzoboyo baganda ekereme sikamongote de tu ba vina bino yo sala baganda wana luke musala o mambo na kesi yo sala baganda wana keno omoni ba cours mo reza ba pesa ba training keno zo sala ba training na ba formation na yo ba la français o ko se ba formation na yo après ozala o ko se eloko no moko boy o le bo za ta ya bunda ya buzoba o kufa que perde dikina bimi dikina abimi azate ozimbo no bino zo kati si bino ko so ba bino ke na so ko bunda kuna bozo ba bomi bino so ba bomi bino soko monike okoka no rando te nini te kofinga ka batu te tala na misu tika nini fanda na ona kwena ozo monike yo sokoka te parce que tango moniki toke pa tozuke pa ipe tango ya kei ko menacer baninga tango ya chaka baninga na Londres kuna panzika ka iba pe baninga banda souffrir vraiment donc est-ce que iba kango pe baninga banda souffrir nde ye akoki o ba fingi ete
Abike baninga pe, c'est ça. Afuti swa ngo. Bango nyonso bazaka ndenge moko me oyo komiti ya kokende bokendo bunda kanini bokende pays netre kasi okuna bimi boko bunda kuna me oyo kati soki na mboka moninga fandaka bokende siko soki na fopa ata boyaki na ida obomete nde bosa bongo sizo ekoti ya kofi bosuki wapi atande makile Patricia atande makile bimi wana soit okay makile bimi nde bimi makile bele wana asayi ngo jako kufa peti. Si on a loba, si soit et ça là qui est mon toi kofi na place wana banga balobani. Hein? Bon mona ke bolongwe musika boyo me mangampu moko ya pamba botiki bana bino bakate bino ba prison moko ya milai bana pe batika likuna ka bitelengana. Eza vraiment mawa. Ils ont des prisons président. Bela pende so sabimi na ati oswana na yona. Ati bituma wa oswana na bana. Ona bana babonga masumu tapete mbongo ofingele mbonga masumu te Patricia mbonga masumu mbonga normal te oyo fini bata boyo jumbongo na pona meli ba no bale mambonga mpe omono osana ngelo mote ntozo finga sa mtusu so bongo zali kutazo lelela o azo fukama alors à tout moment on a pas bon c'est belle chose zate toujours m'amener à blocage nous attendons le projet de ministre na mondié ba ça la ngouti et ba mais na mission sikoyo nde bakali baba ozonga mkoni et ba ni la tuni se bozo sakana ngai tala bosaka na ngai te na kobote na bino incompréhension bokondima teke ngai ntango oye kosala babuzoba na bino boyebi teke babenga yango na swed offentliga handlinga eza na moto alobaka sedo asala interprétation eza na badossier mosusu ezalaka offentliga donc eza ouvert moto nyonso to aza na accès nango omoni voilà. La plupart y a des procès, il y a Europe. Ils y a caché à moins il y a viol, des dossiers sensibles, il y a des criminels et tout, on a haine, ne va protéger des témoins et tout. Oh, il y a c'est ouvert, hein? Bon, ça va, nangai. Balabini, baba, yebi ba intimidation pamba na WhatsApp wana bino bokanisa ni de osuka kana bino te donc si to koma famille donc bozo na makambo na réseaux sociaux si to koma famille ko samba na bino pe photo yeba poto kondo sala rando tozaki donc boke ko samba pe photo yeba eza bongo te bongo bino ka jimu dikina mto intimidé dikino wapi no yebi ete faut qu'on a kata muke po batu nyonso bazana tangu landa te fo balanda o za likambo ko mili famille faut to yeba kata muke panzango oh yako bombe zate yako bombe zate certainement oui za makambo soni ko yo kale msuke mama mwana ye mo confirmer que te basala mama na biso boy mais ka c'est ça et ça défense et ça ko samba yaya. Quand on vous demande de vous comporter sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est comporter. C'est si qu'on te salue. Il y a un beau sakanangate, pardon. Beau sakanangate. Je suis orpheline de père et de beau-père. Donc, pardon, on y est bisabi. Beau sakanangate. Dikina, yo obomba. Yo komi portefeuille obomba. Parce que Marcelo Koutou. Parce que moi si. Tanga bali mwasi mbutuana lala kite aya ebisi nini oh ba na église na ministère na nga sikona loba na ministère na ngate poil ne jouez pas avec moi hein o saka na ngai te po bozo tina 10e épisode du pam o kata biso audio ya 10 secondes tozo sala nango des émissions bongo procès ya mulai boya ya na osala combien d'émissions ya tika pardon o boma bino na futa bien na wakile obudana yo tinde baba futa bien na ba sia o boma bino na attention pamba audio ya 10 secondes tozo sala émission mobimba bongo procès à plus de 2 heures combien d'émissions na osala mbongo combien na osala ya ko bombe zate gloria nanga ya ko bombe zate tango osala makambi fo yeba
dossier na bino eza à la portée de tout le monde. Yako bombe ezade. Bandeko, nazo bonga pour la deuxième culte. Que Dieu vous bénisse. Isa kabakaba. Isa kabakaba. Isa de prison ba ngoni surtout wana. Ba mbalasi ba biba tika Isa kabakaba. Yo ba mbongo no ezaka kofuta ka bayemba ka Isa kabakaba. Boye tout. Atali banki ya pamba non na mono bwa kelanga. Isa kabakaba. Okota prison obima. Bateya okuna ozonga mobali malamu. Okomi na 200 000 abonnés. Yo mbongo ezaka kopesa bayembaka yo etu biso bandeko na mo etolia mbongo ezate. Yo penanga kala mingi te. To sisa no ya gege na Maria kuna lingana otokokota. Bandeko. Na ligi bino atoko. Dossier otokoyeba ndenge ezali. Mais ndenge ezomona na ndezo kende. Moto akoza plus et ozala leki ya Monica. Parce que boyoki bino moko Monica simba ki kaka. Donc il est qui ndazo kata zo chaba ba meli. Donc neto comprendre neto yoki. Donc Monica soka kozwa mukie par rapport à ebe ko sali la sagesse. Les qui dikina nyako ba kusa. O evita no tanga ba école. Et là c'est bo ba bunda et ya groupe. Au mona moko zawana azo maîtriser yo bouger te baninga beta kayo. Aza pe na kadi. Yo bouger a maîtriser to ki boya maîtriser yo simba te ba maîtriser yo za kuna ba beta yo. Ne ba na ba école. Ne Monique azurol. Aza na kati. Azana kati ma chérie. Koko te lete. Si ana kati ko. Azana kati. Po ye mtasomba ki biye, ye mtasela ki makambo nyoso azana kati. Oyo kitele ki alobi ki ye ndasombela ki biye. Azana kati. Posiba biye. O tibo ye na boke na pays mususu. Na koto na kuto ata ubela ko ba finga ka bela zana kazo koto. O finga bine to finga na. Bo sipote ma finga. Yango ya soto o finga ka ba to sipote ma finga pe. Foye ba. Eza bongo ya na bizo soto ko to yaka. Eza bongo. Oh, depo kota réseaux sociaux fingisi biso yaya nazwa zolo na kana kozwa te. Pona mutete lati. Siko sio ba fingi bino mabe. O finga makaka. Ba traîne longi nazwa ona kana te kozwa na vite. Zolo munene bo. Ya banani. Ya ba tete lati. Siko. Ngala zwi zolo na kana te na samba te. Siko yo so za membre famille na nga ba fingi yo pona nga eza mabe. N'importe quoi. Nous sommes tous à na mokili oyo. Bandeko, moko. Tout bon, on m'a pris la deuxième culte. Merci à vous. Et je suis désolée. Na makamba on des akoleka parce que na nyoso bana nde baza perdant. Bana ba perdant bandeko. Monica bana ne baza vraiment na besoin maman na bango. Baza vraiment na besoin maman na bango. Parce que bilomo boyebika ba papa nde bazala ke donc, bana déjà le quoi baza déjà bana problème donc cela veut dire ils ont vraiment besoin de maman na bango na makambo nyos. Donc ya koloba mingi ezali mais to suki nanu awa na première culte. À plus à suivre. Bisous. Bye.